MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Salut la famille, certainement vous allez très bien. Moi je vais très bien. Bande konaye ko sala vidéo oyo na passé message na bakonzi mboka, particulièrement na Fati Beton Garant ya Nation, les décideurs, et il y a Marambunyo sur les grands mboka Congo, et puis bon, bah concerné, hein, ouais, parce qu'après Fati, il y a des départements où ils ont géré, et l'idée na bateau baza na bisika au bon bazali, ok. Le long d'attendre na 6h na j'appelle étant gardien ya temple ou surveiller mboka Congo Sinzili pour nous passer information pour nous sunga et bana mboka ba congolais moi étant vrai patriote ou aligné changement pe développement na mboka Congo, donc faut nous informer na mamunyo so ya minene ya grave ya serré peu important aux autres Kanamboka. On m'apprend quoi? Le général John Tshibanga vient de perdre deux de ses enfants. Le général John Tshibanga a coupé les banami bali. Pourquoi n'a pas lobé la yango? Simplement parce que depuis 1 mois et demi, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a signé une ordonnance pour libérer John Tshibanga. Je crois va concerner Bayebi Makambo Nazoloba. Ok? Je n'invente rien. Fati a signé une ordonnance pour Tshibanga. Pourquoi? Parce qu'il est non coupable. Maambo ba kosela ki ye tant to yaki to loba ki bo finga ki comme nous mesana bo finga bo kansa bo yebi me bo yebite. Je vous ai toujours dit la politique est au mission zo monate au boyo grand amato ina binote c'est autre chose. Donc Félix Azazo bate moto yo alinga bo maye soi-disant to azaki en complicité na bato bazo luka moto a Félix bokangiye. Et après, à ordonner boutique, ils allaient rater, puis ils allaient rater, ils allaient sensé. Donc, c'est clair que l'Union Soboyokaki est faux. Il y a un autre problème. Problème à Oezaki, le président de la République a signé une ordonnance pour libérer John Tshibanga. Ça fait plus d'1 mois. Malheureusement, il est toujours en dolo. Pour la mauvaise foi, il y a bateau fallait qu'il va publier ordonnance wana na éviter problème na bango ezanini so ipe bazo kanisa Tshibanga so bimi boloko abotoli bango basi na bango bakomi basi na ye na éviter to au fait tellement ba yebi que so Tshibanga bimi et ba promouvoir et lokola bango bazalaki na posa akufa na boloko et ka kufite nde yango wana to fina nanu to fina bozo fina nini et pour esala neti nini lelo so akufi bozo neti nini to so ya bimé na prison et des avantages topé pasi na bino ezanini bon lo misala te boza toujours au bozali vie zo continuer normal et Lelo Oyo, le vieux, a sali crise attention na boloko. Bon oyo ka sango ya bana na yo bakufi. Tshibanga za papa bana belé. Ala bana biologique, ala bana devina ba nièce o adopta comme bana e. Et bano mi balé bakufi, baza parmi ba devina ba nièce na ye o ya bokoli. Banova na ndako na ye, yende papa na bango. Yende muta lesaka, yende muta tangisaka. Tant bakangi papa choix à quitter. Bana fala ba vanda hier, ba ke na Kasavubu et pas ya mama leki na bango parce que baza bana ya grande sœur na ya mukolo.
bakena Kasavu pas Malik na bango mususu. C'est comme ça. Et 6 mois bientôt depuis bakanga John Chibango, depuis le 10 novembre, ba interpellé. Asambi a plus de 10 fois na boloko. Question moko bazoni sango 500 fois. Nyon sona pour ni ba baby se mutu. Et là moko bazo bandela ngo 60 fois pour la ni ba baby se mutu. Mais comme azamo na Nzambe, mulimo na Nzambe azayo contrôle maîtrise toujours et patience. Réaction à ma bezalagité azo dala azo répondre aza na choix te aza ne lo salate parce que aza mokangami. Fati Béton a signé l'ordonnance un mois passé et demi plus ou moins batika et tilelo aza toujours qu'on a raison et zo banate. Kuna bazo psika que no biso dans un problème te. Il a okangela yo tout monde était pesate parce que samba ki osambi malebele. Donc, nous avons par ordre, tous les kaka à partir de l'écolo, que non, c'est bon, puis on a un problème. Aux autres, l'année n'est pas pour libérer John Chibango. Actuellement, ba akufeli bana mibale, bana baziki na kati ndako, ba adolescent, moko a 12 ans, moko je sais pas il avait quel âge, moi sina mobali. Et kaba courant ya Congo, moto peli na butu. Nandako. L'état intervention yaka bana baziki bakufi. Et ils ont battu soupe baziki mais baza en vie, ils ont battu baza na état critique. Sa sœur, sa petite sœur aziki maboko et donc ils ont battu moko ya négligé. La Bible dit celui qui souffre doit la compassion de son frère. Il y a bino motema mabe tina niveau auto so comprendre était sur les problèmes nini. Bagay opesa le général sa on a boloko lelo a sali crise et attention. Donc vous osez la boka Chibango kufi pour sepela et après vous rejoignez tinini. Heureusement muto memela yesango c'est un médecin. Muto amekiko sala benga ngoni. Ba gris ba minga ba sala ka ba réanimation. Ba kosimba ba simba vandisa kitisa salaboy nde ameko zonga tension kitaki makasi avant na se fallait ko sopa ba mai na mutu parce que avoir supporter choc wana te botagelinga yi ba konza mboka botagelinga mama Denise Niaki mama Denise tous en a besoin na yo dans mon général abimara prison Kala, tant Fatiel Misaye Bologo. Vous a parmi Bato Markaki, famille et les générales, par rapport à mon thème, on a bien à Maman Denise. Faites quelque chose, s'il vous plaît. Azali, non coupable. Atikala au trahité par Atikala au trahir, Mukonzambo Kade. Et Mukonzambo Kaye Biango. Et tellement Azaki proche naïe, topé penenaïe. Bah avantage comme Fati c'est un homme bien nde salike mais tellement mabe ya ba généraux ya ba M23 ya ba infiltré nde ba yokela ezu ba yeko sele makampo la nini ba longole pemela mokonza mboka ga te mais akufa mais comme Nzamba za juste Nzamba permettre en côté il est toujours en vie. Maman Denise, faites quelque chose s'il vous plaît. Et Israël Mutombo Molobeli ya bana mboka notre futur gouverneur ba singa mère Israël azala ministre de justice azala gouverneur bon c'est la biso Kinshasa parce que salité na solo ba dozo kufa likolo ya ba fulu ya Kinshasa molobeli ya bana mboka papa landela likambo oyo lobela yango parce que tozo baté motema mabe na bakonzi ya mboka. Mais en même temps, tout Congo bonga, to suka wapi. Et nous sommes là pour te dénoncer ma bé. Tozana pour te rétablir ordre, oui. Parce que s'il faut Congo bonga, tant que vous négligé, tant que vous bafoué, ba droit ya batu. Mboka on to bongisa mon ndenge nini. To bongisa mboka Congo ndenge nini. Eza en sens te. Mukonza mboka a ordonné batika moto a signé ordonnance batika moto
mais bazo étouffé yango tellement faci va et vient voyage mata kita pour la solution en mboka tant rolandela maman sous ces eaux à ya moni malgré ça qui mieza kaka faci s'il vous plaît faites quelque chose. Bote bande ba bolingo certainement vous allez très bien bakisi ya sika eye bino bana ozela bakisi ya sika merci biso na temps bakisi ya sika eye Satan décida qui te remplaçant un puissant guerrier quand les besoins au combo puissant guerrier. Les autres étaient hémorroïdes, les autres étaient troubles, il y avait érection, les autres étaient au fait ezakaka neti Satan de meyango leki ngona makasi. Papa nzoto ningani maladie au perdre bokasité yaki mobali au komi mpose somba puissant guerrier ezongisa bo tata kati na yo epesa bokasité et bakisa yo moi centimètre bosomba bakisi asikeye bosomba benda ngondo bandeko oyo bozali na besoin kisi hémorroïde nazana kisi hémorroïde ya makasi à part oyo et kisi uniquement car pour hémorroïde ezali contactez-moi tozoteka café pour bopikili bokundu bonzoto café na biso stabiliser tension natila eu un témoignage l'autre fois awa papa tension 17 maman sombele café Amélie tant à contrôle de 17 à 12 quel miracle somba café na biso stabiliser tension ils ont comme ils ont remède au fait café na biso ils ont remède et na place matisa blood pressure ils ont sunga donc ils ont fait ça pour piquer le bukundu papa muto va 17 comment muto va 17 secondes comment lobate et ce que chaleur en tout ma famille betio ubambani remontada okoa osala te ata ba bendi ba baloli ba kamoli somba café ezongisa o moto et okoka marathon te yo muto va 2 minutes femme congolaise alinga moi 45 minutes à marathon non stop somba café maman non expérimenté 13e ciel était bando bala sombela papa café maman oyokaka masolone baninga babetaka ndenge balela yo nano lelate ya kosombela papa café eza pour na batata te même ba mama eza ko matsa libido et ba mama bele ba perda appétit likola bimela mela ba pilule et autres ezo bebisa bandeko bele misu ba komi karma ba frigide ezo sunga ba témoignage eza tellement ebele sumba yango ozala décidé donc et ba kisi tozoteka yango wana toza pe na te mpona bato oyo balinga komela kafe te ti ezali eza uniquement mpona bopikiliki ti ezaka uniquement mpona bopikiliki toza na ti toza na kafe somba benda ngondo kando ezoka kombo benda ngondo ezobenda ngondo ezobakisa bacentimetre eza kobakisa volume eza na bandeko ebele babeli misusu odi ya age misusu malili bacentimetre kiti misusu depuis abotama croissance esala malonga te esaliki ngondo ezala na age to pe na taille na size nango oyo esengeli te oza tata mokolo oza na 12 cm oza na 13 cm ya kosomba benda ngondo ekosunga yo voilà toza na puissant guerrier toza na benda ngondo toza na kolisa ngondo wana eza vitamine basisa yango lokola bombo voilà ezopesa bopikili kwa bukundu et toza na kisi hémorroïde toza na vimbisa mfwenge mpona bamama vimbisa libele batate ebele badéclare bamama mwa kobota bana ebele mwa komelisa mingi feeling ezosila donc du coup mwa kozongisa ba feeling toza na vimbisa libele ezali huila naturel juste ezongisa bilingisation et tout la maman malonga pessima voilà donc c'est ça contactez-nous pour plus de précisions et numéro ezali boire au 50 numéro sous-souté numéro ezali plus 44 74 35 36 46 68 plus 44 74 35 36 46 68 comme elle a kuna et puis on peut sur plus de précisions
et bosala noki ba produit ezali ebele te. Merci. Mokili oyo na monite natangi na histoire ya monde na monite naluki na yemba pete toze pour passer Seigneur, je n'ai pas pris non plus entendu parler oui akokalala yo Yesu même na domaine ya sorcellerie nationale atana oyo ya international papa na yo kisangwa banzamba mokili yo mokota kufa se kwa lokola yo Yesu nanya voyage lokola yo tanya wakoka nino ya wanzambe uni masomo ya ekulusu ponanga okufose kwa poyo zali nzambe Yesu nzambe moneno kitana se olata nzoto poyo bikisanga okitana se pozwe esika nanga ofuta nyongo na nzambe nanga Yesu ozali nzambe onkoteya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe onkoteya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe na bomoi papa ozali nzambe na bomoi yawe ozali konzi oyo esimba bomoi na mpa ozali nzambe oyo abikisa maladi nakokende wapi nzambe soki na yo te ikolo evanzelo na yo yawe mabele nyotelo na yo ozali nzambe ozali nzambe kote lokola yo zambe na ngoya olatike mo vanzina mo santu ozinga bina bangelo bakoyemela kayo tomo pe popa Artamon tu m'as rendu intouchable Artamon tu m'as rendu invincible Aliwana yo tu komine la santu Lise kwa na yo tu komine lingi
s'est métamorphosé. Osimingo sambwe maladie na biso. Olengo baby naza toxiqué grâce à lui. balobi ke non akosekwa konzamba bakristo pasi alors ko bafacilite lisekwa na ye bakunda ye mutu libanda otanga kolamuka abimaki mbala moko mais comme nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa mutu ya nzambe na bango yango bien aimé bato na bakoma oyo biso dolera ngulu te oyo milimo mabe ekotaka na ngulu so bino bolera ngulu te po milimo mabe ekota na ngulu bomelaka mai te po milimo mabe ekotaka na mai yango tokumisa nzambe po akufa asekwa avandi na